Bonsoir la Chine, bonsoir la Chine. La Chine nakanisi nga nalobaki na bino ke naza na problème ya internet et na pokwa lelo naye na remercier vraiment na Saratola. Merci Saratola. Merci Nzambe apambola o Saratola. Nasepeli nalandi émission na yo mais nalandi ntina suka te parce que nakoti tard et vraiment osali vraiment témoignage ya monene mpona histoire Karine Mokonzi na oyo bandimaka Karine Mokonzi te. Merci Saratola, Nzambe apambola yo. Osali grand témoignage monene. Osali vraiment grand témoignage monene. Et puis na félicité o Saratola. Félicitations. Osali émission kitoko. Olobi nde ba vérité. Olobi nde makambo ya solo. Olobi nde mutu abandaka fondation ya internet. Ezali Karine Mokonzi. Otémoigner na miso ya bato epi na miso ya Nzambe. Ekomami ndenge wana epi ekokomamaka ndenge wana. Merci Saratola. Merci Saratola. Nzambe abakisela o vraiment o balobaka mikolo ebele epi mosala na yo ezala liboso. Otomboli vraiment lokumu ya Karine. Otomboli vraiment opesi ye vraiment lokumu. Merci Saratola. Parce que bao nyonso babandaka na bino na internet bandima Karine Mokonzi te. Bandima Karine Mokonzi te, mais yo ondimi Karine Mokonzi. Obimisi bolamu ya Karine Mokonzi na miso ya bato. Merci ma fille. Nzamba pambola yo. Na vi fo tambolaka bongo Saratola. Ifo ndimaka malamu ya moninga. Otiaka mabe ya mutu na sima. Bolamu elekaka liboso mabe ezalaka na sima. Baoyo bandima ete ndenge olobi baza na pasi. Bavi na bango emataka te. Bavi na bango ezalaka na se. Merci Sarah. Ngai lelo nasali video yo Saratola. Soko landi video nasali yango mpona remercier yo. Bazali ebele te. Oza mutu ya liboso ya kondima Karine. Oza mutu ya liboso, oza première ya kondima bolamu ya Karine. Oza mutu ya liboso ya kotémoigner bolamu ya Karine na internet na ya ba musicien na ba chroniqueuse bao bawanga na ye bao baliaka na ye babosana kondima bolamu ya Karine Mokonzi. Baoyo baliaka na ye batournera ye mokongo bafinga ye me yo ndimi yango. Merci. Nzamba apesa ba bénédiction. Chaîne na wana ezangaka ba abonné te. Tous les jours chaîne na wana Saratola il faut ba abonné bayaka. Merci. Osepelisi mitema ba chinois. Osepelisi ba chinois nyonso dans le monde de Saratola. Ezalaka bongo. Mwana wa mayele andimaka bolamu ya moninga. Mwana wa mayele atiaka 1+ na moninga. Mwana wa mayele akitisaka moninga na sete. Vraiment Saratola. Mwasi kitoko, mwasi mayele. Mwana oyo abotama na bapara na ye azalaka bien élevé amonanaka. Oyo lobi ekomami na Bible ya Nzambe. Oyo lobi bachinois bamoni témoignage na yo lelo ezalaki très émouvante. Otémoigné penza
na bosolo na sincérité. Nzambe apambola yo Saratora. Vraiment nasepeli makasi na banda kolanda Karine Mokonzi depuis 2014 ti na 2019-2020 nga na ye kolobela Karine mba liboso nayoka mutu andima bolamu ya Karine ezali yo Saratola. Nzambe vraiment apesa yo ebele, apesa yo ebele Saratola oyo bakondima yo ezali bachinois bakondima yo parceke olobi verité. Bao batikali bakondima yo te bazali binemi ya Karine Mokonzi. Mosala no ekende liboso Saratola. Vraiment gros bisous na papa Bokilo na bana libota mobimba. Merci, vive la Chine, vive Saratola. Vraiment nasepeli makasi na émission osali. Nazalaki na ebandeli te me nalandi. C'est une belle émission. Vraiment c'est une belle émission. Merci. Bye la Chine. Mère Fashion a un problème internet, mais ça va venir. Na bando salaka ba vidéo, ba petite vidéo. Vraiment naza na problème vraiment ezo utate eza na réseau nanga mutu esali problème bakataki câble et ezo mettre du temps une semaine pour na kobongisa câble wana. Voilà la Chine, mais on est ensemble. Nakosala live en dehors ya ndako na nga nakosa yango na mosala, mais bokoki kobenga nga te nakosaka live sans bobenga ngai. Mais eza ba live ka ya mike parce que je peux pas le faire à la maison. Chez moi c'est difficile. Voilà la Chine. En tout cas, bonne soirée. Nzamba Zanabino. Merci la Chine. Vive la Chine, vive la Chine. Ciao. C'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye.